na surprise ya kokamwa ba bengani Didier Nzongo na matanga ba Didier Nzongo ko kota te si kotan ba bengana ki bongo ezo salo d'abord ndé to songa to pour ça mo liboso. Papi Gen, je te pose juste une question s'il vous plaît. Est-ce que même Moutou a salaire mabe, même Moutou azaki na nyongono futite, même vous avez un problème soki okufeli Moutou parce que bisotu toko kende malgré tout to souhaite rater soki Moutou a salaire mabe na matanga na bino boko bengana ye. Voilà question de Nzongo tuni bino. Est-ce que boko bengana ye waneza Moutou na mais siko nani penza oyo a bengana ki parce que ozaki avec tout le monde qui nani penza bengana ki public faut bo juger biso déjà kutunga na ndimi déjà mokumba ya sap parce qu'il y a plus de leaders. Maintenant c'est moi votre leader, son excellence Didier Nzongo, le roi de Oji pour la zone Minamitanu Pobandi Mangana Oji. J'assumerai la responsabilité de la SAP. Donc en quelque sorte Batigelio Mukuma papa. Émission Tolobe la vie dans votre site cleboa.com. Donc www.cleboa.com. Là je dis un grand merci Nayo de la nation l'homme invisible, immonable, Tonton Banda. Je dis encore un grand merci Nayo Kiss Mboma, Benjamin Tsumbu HD, Mingi te dit moi là à quoi ça sert? Tous en à Paris, Boebi qui est toujours là, Papa Wemba. Mais Batu Moussou baza ko déplorer certains comportements, il y a Bandeko Moussou. Par là je parle de Didier Nzongo, Nazanaye, Nazo Yambaye Mokonzi Yangaba, nga Nazalaka mwana ngaba. Nazala mwana ngaba, somme la mwana ngaba, la moi déjà Luc Makanaki, en direct de l'Autriche, Luc Makanaki. Tozana Didier Nzongo, to bete loko moka ya moto. Na Montelima Richard Abalayama moto na Njambe wana kotaba Valence kuna Didier Nzongo mokonzi ngaba sangoni mokonzi. Donc mes condoléances de la part ya Papi Gen na www.cleboa.com na réalisation il y a les grands réalisateurs Kiss Mboma na famille ya Kulutu Nangai Papa Wemba, la légende de la musique, l'icône de la SAP, que son âme repose en paix. Merci. Didier Nzongo, je crois, aux assoutants yako lobaloba mingite, mais yo vraiment la kisiki o leli Papa Wemba. Siko yo ba guerre wana bozaki oyo zaki nango na vie beaucoup, oyo banda ko sala, bonda ko sala na vie. Ezalaka nango ils ont kaka ko sepelisa public to ezakani po niveau leleli oyo nandimite. C'est moi, son excellence Didier Nzongo, papa n'Aristote, Yabouba, papa na Brian, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo. L'artiste s'appelle le plus célèbre de la RDC, Didier Nzongo, le roi de Oji, Didier Nzongo. L'artiste s'appelle le plus dangereux du monde, Didier Nzongo. Mbulazo Minamitanu, Pobandi Mangana Oji, Didier Nzongo, le roi Nabango. Donc, mes condoléances vraiment de la part de moi-même, je répète, son excellence Didier Nzongo, l'artiste Nabiso, na famille, il y a artiste Nabiso, il y a Mounene, Aouti, Koti Kabiso, Papa, Wemba Dio, que son âme repose en paix. Merci. Baguerre wana ezaki nango lipate to ezaki makamba solo parce que niveau leleli. Donc Papi Gen vraiment na www.cleboa.com. Merci pour la question. Omoni guerre c'est la guerre. Nazaki na guerre
na ba collègue nanga basaper mais na tikalaki jamais kosala guerre na kulutu nangai oyo auti kotika biso que son âme repose à paix. Papa Wemba dio donc wana ezalaki kaka peut-être na cadre bilamba mais jamais na kokai koluka guerre na kulutu nangai oyo auti kotika biso. Merci. Didier Nzongo alakisi ba mikanda. Didier Nzongo azokende Kinshasa. Est-ce que vous kende parce que l'accès ba mikanda est-ce que vraiment au kende Kinshasa est-ce que vraiment sobe billet en goyo Didier Nzongo ke Kinshasa parce que mikolo petikali ya kotanga. Merci Mava na question. Omoni Papi Gen nga son excellence Didier Nzongo na lela ki vient na ngai na bon quartier na Porte-Maillot na Concorde les quartiers que Mouvier il fréquentait. Na lela ki vient na Champs-Élysées na 8e arrondissement eza ba quartier yo vie azaki ko fréquenter mais lelo ne ko rendre susu hommage na kulutu na ngai Papa Wemba awa na Zénith de Paris oyo vie abetaki ndulenen ya suka ya munene na Zénith de Paris. C'est chez lui ici la grande salle en face café au Viazaïko Vanda Papi Gen oyebi même rendez-vous à suka yo na vie okozwa si tu vas dans un café donc naza kolakisa vraiment que wana azalaki vie oyo a contribué qui pour son excellence Didier Nzongo nazala ndenge nazalelo. Aujourd'hui on m'a coincé pour na kende Kinshasa pour na kende la vie na ngai. On m'a coincé même na salle awa na Paris ba coincé même na salle pour na la vie nanga. Pourquoi Papi Gen Paris c'est la capitale de la mode. Paris est la capitale oyo kulutu nangai Papa Wemba la légende de la musique l'icône de la sap Paris où il y a zeko résidé Makamwa Bilamba c'était lui mais bah ça peut toujours les la papaté on m'a fait espicer na salle na kota na salle boy na mona soi-disant ba sapé matanga vie Papi Gen ba vandi na bango bazula tamala muté mais c'est pas bon public famille kutu ya kulutu nanga Papa Mbate public s'il vous plaît botika ngala lela vie na ngai parce que idéologie Didier Nzongo et où t'es pas vieux d'autant ba ubimisi ba espèce na yo so bilamba sola botala ba collègue na so Papi Gen ya ba sapé ya kisasa ndenge baza ko lela vie voilà merci beaucoup Didier Nzongo mais pour la précision ba bengana ki to vandaka to ndo vanda mingi awa je crois beaucoup na café to vanda na vieux beaucoup place à Messana ko vanda mingi Zénith de Paris yango wana donc c'est-à-dire ici c'est Paris toi na Paris to ndo vanda mingi na vie mais na surprise ko kamwa ba bengani Didier Nzongo na matanga ba Didier Nzongo ko kota te sikotan ba bengana ki bongo ezo salo d'abord ndé to songa to pour ça mo liboso. Merci vraiment Papi Gen na www.cleboa.com na réalisation il y a les grands réalisateurs Kiss Mboma Papi Gen na habité nga Didier Nzongo vraiment un public on la sar lo bango eza boulot na sango pour na public Papi Gen tala mbule les obeta nazo la vie tozonga la question. Au moins, il y faut que la vérité. Les jours là, c'était un mardi. Tu as un rendez-vous na Banamai, il y a un mouvement na Zalaka Kala, na Kinyaku, tu sali ba réunion. Après, tu as matanga nzela moko. Tu komi na matanga, tu koti. Bon, yo yebinga na za moko na son excellence. Bango, na esi bango bo za liboso ngafona za na sima. Voilà Al-Qaïda. Voilà. Tu as réunion. Tu es bandé nini, tu roules la vie, nini, tu kunda vie. Na pesi beaucoup de idée, il faut tout
défilé, hein, na matanga tout défilé, tout ça n'est pas que moi guerre, moi bozo bilamba sola po, fiona na bilamba tala via que na pièce. To kuti na matanga pas même 10 minutes. Ba tout cas ba ye mbala moko ngana bima na bima pourquoi il faut bima. Na respecté na bimi na deuxième salle encore na tindi batu bo benga bala mai to yaki ensemble. Réponse c'est athée. En plus, baza ko fait espisenga. Mutu mokote intervenant. A tout na même pourquoi boza kobimisa mutu na matanga. Papi Gen, je te pose juste une question s'il vous plaît. Est-ce que même mutu a salao mabe, même mutu azali na nyongono a futite, mais vous avez un problème. Soki okufeli mutu parce que bisotu toko kende malgré tout to souhaite rater. Soki mutu a salao mabe, na matanga na bino, boko bengana ye. Voilà question de Zongo Tuni bino. Est-ce que boko bengana ye waneza mutu na mais siko nani penza oyo a bengana ki parce que ozaki avec tout le monde nani penza bengana ki. Bon, c'était le messieurs ici, c'est Dadi Soso. Voilà. Ok, en plus, Namonier, vraiment, il n'est pas un bon homme. Parce que tu as tu solo kanaye. Soki, à monaki, nga son excellence, Didier Nzongo, Nazaki, naba défaut, ou Nasaka, et pavier. Les moments où tu as tu solo laka. Pourquoi à solo langai, ba makamwana te? Ou ya ko bimisa, namatanga. En plus, c'est des bandas. À Bendelinga ben dividi mo bazaki soki 6-5, on m'a fait sortir des couteaux, des armes. À 3h du matin, nasa na voiture te. Siko, soki nazaki na portable malamu te, soki nazaki na unité te, nange na benga taxi ou hitch comment. Siko yo mokonzi tangu yabimisa ki wana. Est-ce que Batumsu bazalaki te oyo bakorepeta msusu koya ko intervenir ko peso peta mo maboko parce que nous tous biso ba congolais. Donc Papi Gen vraiment c'est ça que je comprends pas. Donc na se retrouvaka ba makambuka keyaka, je me retrouve toute seule. Ok, moi je travaille pour le public Papi Gen. Combien des interviews na sali ndenge vie banda via kei, hein? Bon, problème kutu yako bengana wana, bon, de toutes les façons, Nzambe, Ndeka Nanubaka, l'éternel, le plus puissant du monde, Ayebi. Mais, en tout cas, Papi Gen esprit bien, Bisoba Saper à Paris, tout l'Eliviété. Tout l'Eliviété, Papi Gen tout solo là. Bon, peut-être peu bazobanga, nga na matanga, peut-être, na romemama mindono na makambwa bilamba, hein? Mais il n'y a pas de souci. Il faut courage, il faut bisoto zalawana. De toutes les façons, oyonga lengina sala ndenge vie na ngai papa wemba azonsi molimo na ye nasali. Komi kitisa ko sala nini o boye o nangana sa vraiment nasali. Donc na katiote pardon na katiote na Paris awa wana tuno question. Tomona tangu King Kester mené à Koufaki, tomona ki yopo mona ki tozaki na yo na Madeleine je crois. Mais lelo yo vie beaucoup la Koufi. Ndenge yozo mona. Mutu nini o vraiment ba lela ki parce que mikolo peso kende TV okena lelita. Nani penozo mona pena bazwa ko lela ye ndenge makambango zala. Merci vraiment Papi Gen moni nga vraiment na vie na habité nde tozaboye personne est parfait. Ozomona, nebi ba mikolo ba loba et l'octavoué est à moitié pardonnable. Menga ndenge na ebi, ce qui n'a pas ça marche en arrière. Une faute acceptée, ça peut être pardonné. Voilà. Donc il y a une question vraiment, les lots vraiment moni. Comparé vraiment matanga ya boye te ko comparer te mais ko comparer te parce que ndenge tozomona bon en tout cas nga vraiment de ma part vraiment matanga vraiment na saka na concurrence te na zwakango vraiment ndenge moko mais ba saper à Paris vraiment tozo la viété il faut balela ndenge ni ah mais bilamba ba sapato beta ma Papi Gen. Bah yo vraiment tala ba bilamba boyo ba mapangu
hein? Via qui a quelle pièce, hein? Tous les laviers, tout ça défilé dans ba matanga, hein? Tout bête ba sapato ba yoje monana donc. N'habitez de toutes les façons, public, faut beau juger biso, déjà Kutunga, n'animi déjà, mon kumba ya sap, parce qu'il n'y a plus de leader, maintenant c'est moi, votre leader, son excellence, Didier Nzongo, le roi de Oji, pour la zone Minamitanu, Pobandi Mangana Oji, j'assumerai la responsabilité de la SAP. Donc, en quelque sorte, mais pourquoi Nazo Lela Vienanga Nabalie ou Azeko fréquenté? Et Zabalier Moko Ligue, c'est Zabalia, tous en a Zénith de Paris. Hein? Tous en a Zénith de Paris. Ndakunaye, Awa, Papi Geno Yebi. Na l'Olivier na Champs-Élysées, na Georges V, na l'Olivier na Concorde. Hein? Malgré tout, tous en a moins mingité, talambou les obéta, mais tous en se sacrifier. Hein? Et le koni nyango, ba limbi sakate. Est-ce que nga Didier Nzongo, na boma mutu, est-ce que nga Didier Nzongo, na finga kamutu, j'ai fait que mon travail pour vous les peuples. Boti kanga vraiment tranquille. Nalela vient nangai. Si tout balikambo bako expliquer wana c'est pas bon. Ba bengana kamutu na matanga te. Pourquoi boko bengana na matanga na sali nini? Voilà. Merci. Mutuna yango wana Didier Nzongo. Mon conduite comme presque nasuka, ozaki juste mon intervention vite fait. To sala ngo pena to beta na Zénith de Paris, to beta na café to vanda pena na vie. À chaque fois que le bobo na pesi mbote et puis ba condoléances na yo Luc Makanaki de l'Autriche muto so la roi Luc Makanaki Jansi Mayasi na Paris awa Jansi Mayasi na kanisi yo Jansi Mayasi je beaucoup la habité beaucoup na Italie via CP là qui le baso que zani Dienzongo au 27 mois staff na yo mokonzi et vous allez bien. Donc merci d'abord vraiment Papi Gen. Merci vraiment Papi Gen vraiment na www.cleboa.com na réalisation il y a les grands réalisateurs Kiss Mboma vraiment na occasion bo pesingaita ba déplacement na mbula pour na ku rendre vie na ngai Papa Wemba vraiment hommage que son âme repose en paix Nzambe apambola bino. Donc mes condoléances vraiment de la part, il y a le général Célestin Kanyama, na famille, il y a Kulutu Nangai, Papa Wemba. Mes condoléances de la part des colonels Tshisekedi, na famille, il y a Kulutu Nangai, Papa Wemba. Mes condoléances de la part, il y a Salomon Escadela, son excellence Moïse Katumbi, le monument d'Ikatanga, na famille, ya Papa Wemba. Mes condoléances de la part de toi aussi, Papi Gen, na www.cleboa.com, na famille, ya Kulutu Nangai, Papa Wemba. Mes condoléances de la part, ya son excellence, Yandre Kimbuta, le haut sommet, les premiers citoyens de la vie de Kinshasa, na famille, ya Papa Wemba. Pona Kosukisa, mes condoléances de la part de Junior Nzongo, Soda Makasi, Nama Sananga, Zéphirin, Moulenvo, les kamikazes de Japan, na Switzerland, na famille, ya Papa Wemba. Mes condoléances, mes condoléances de la part, ya les chefs de Mapinga, qui dirigent les générales, na kotanga kombote, na famille, ya Papa Wemba. Donc vraiment, Kulutu Nangai, Papa Wemba, la légende de la musique, l'icône de la sape, que son âme repose en paix. Vive Solka, vive la RDC. Merci.